on a besoin de connecter, abonner na biso na ba OP ba s'abonner. To pe simino ba mbote ya trop to ba kitindika télévision ka pour la politique et so tindika ba actualité na ce qui s'est passé na mboka Congo précisément na capitale na ville ya Kinshasa. To se ba pinda ba question d'actualité. Nazanga moté na plateau, nazana concert jeune Dio quoi tozana maître mille esprits to kobikato ba kombo ya mille esprits et uta plutôt et ça vraiment na ba parents ba boté là to kato e ba juste mettre mille esprits abimeli wapi ko ba ebisa biso ka mingi ba Congo central na to mona mettre na to timbanda kato pe mbujimai to ko sola na mettre esprit to ko lobela mambi ya kodia to ko lobela porte-monnaie magique to ko lobela spiritualité to ko lobela pinda et belé wana na pesi mettre mille esprits moté bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé vraiment très bien. Maître, pourquoi mille esprits? Ah bon, mille esprits, comme on a baptisé, tant on a commis un 6e degré, tant on a commis un 6e degré de spiritualité. Na grand mange de baptisé dans le combo ya mille esprits. École en wezala non wapi ba misuba qui ne peut ko se renseigner dans la école en spiritualité. École les belé à spiritualité, ils appellent la secte belé, ils ça dépend où yo ligi au fréquenter pour la connaissance. Et ça kana Kinshasa to même na Kinshasa, ba école les belé là ba école la spiritualité biblique na ba religion. Parce que les religions, ils ont un côté lumière, ils ont un côté sombre. Dans le côté sombre, ils ont apprendre la spiritualité. Alors, ce qui est que vous a intéressé, tant que vous il faut que les cabas degrés, vous avez le premier degré, 6e degré. Ce comme 6e degré, et que c'est 6e degré, donc comme le roi Maître Mille Esprits. Maître Mille Esprits, vous avez d'origine, pour continuer la question. Ah bon, Maître Mille Esprits, na Matadi pardon na bandoko fandaka na Mwanda siège ezali na Mwanda mais depuis na kiti ville à Matadi ça fait déjà troisième mois yango ndene ya ko siéger na ville à Matadi parce que na monaki Matadi za le roi chef lié à Congo central et na préféré na fanda na ville là qui est dans la Mwanda bon ta kaka ba Matadi ba Congo central bozala kaka kuna me ba accident pe na nzela aussi la té tracasserie pe aussi la té Congo central pourquoi Congo central non bon tambouchement été. Ah bon, quand on t'embouchement et nous le vélo côté parce que qu'on a peu initié bazali soit on a peu aller na katia ya musala et na katia bambouchement yoana mais na yebité pour ani ba mona na raté le roi biso le roi ngana oti ko bimisa na bino ko Congo central et bon baraté non to bimisa te pour ngape pour mano le kana media bo ba force nga pa bana o ngana prendre spiritualité na kinga moko courage à rouler kana media bo izala kité parce que na sala déjà musala la yamba déjà ba mais tellement balingaki qui était père né tout le monde a mon travail boy là qui tout côté les ana ba chaîne ifungwa boy il faut au monde na partager mon connaissance sur ça pour son peu bande comme ça ba ko dans intéressé il y a un peu monde na ko le kana plateau to cause un peu définition de spiritualité ya mo ko to moni ba mettre spiritualité ba comme belé. Ah bon, spiritualité on a zolo bela parce qu'il nous a mis face à quel mukili na équilibre, à quelle force du bien, à quelle force du mal. Le namutu o aye quelle force du bien, na force du mal, yeni to bengi maître spirituel. Oui, maître, vous te pensez, vous Congo lisanga, maître. Oh, bon, mi benga ma maître spirituel, bon, si ba Congo central, boye awa na Kinshasa, maître. Pourquoi pas vous mécano pour tirer mon konzamboka chef de l'État maboko, pe mboka na qui ne bosse parce que tout le monde a beau pesa ba porte-monnaie magique, beau pesa bato ba kisi ya mibali, ba kisi ya mbongo. Pourquoi pas que moi une pierre pour na rotonga pe mboka na biso na makambo na spirituel. Tata ko konganga, eza reconnu te na mboka na Congo ba église les allées belé mais pour mécano pour tirer chef de l'État maboko pe mboka qui tout tchaka déjà chef de l'État maboko pour mboka qui de liboso tout ça na la force ya ko bongisa mboka te mais tout ça na force ya ko bongisa bato tu vois na recommande place aux ngamo ba bien kanga na chef coutumier na chef de famille cause la chef coutumier cause la chef de coutumier to chef de famille et mbolo baté qui au banda ko salisa bato bali banda les ala raté so za chef coutumier to za chef de famille oza uniquement pour ça de sa famille libota oyayo tu vois de connaissances on les a libota na ils a pour la kosunga bato libanda te pour ngamo depuis ba bekinga ça fait 3 ans yango na connaissance il y a chef coutumier
et sa connaissance il y a biso moko ya famille abo connaissance on atangeli yango facilité nga pona ko songa bande ko ba libanda vraiment toujours à mutu na biso et là on y senga no yo lobi ki bozana na makoki ya kosunga bato no kosunga mboka c'est que kisi yango pesa na ngoka moke moi comme atiko sunga mboka mo bezaki te na lobi bongo po anini parce que mboka bato baza ebele tu vois bato vraiment baza ebele na mboka mais o azalaka intéressé yene toza na facilité ya kosunga donc exemple muta pour sen pembe na ngai ki na sungi lelo akomozwa mbongo asombi mapango soit à créer petite entreprise. Tant que j'ai déjà 10 personnes ou 20 personnes à une entreprise, on est déjà tout ça. Mais tout ça, déjà mbokati. Mais na rose charge ya mboka mobimbanyo sauter. Voilà vraiment. Mais quand ça fait pas to bakisi yango za na ma conséquence parce que mingi le so bito que aussi bakisi au bangane lobi na bela liboma. Pourquoi so motaki ka ko simba kisi a go régner, beaucoup ça ba go régner moko ya lem 10 ans 5 ans après si moto moi muto ko lien na fulu a ko mi dépasser. Pourquoi moto a simba kisi dans la zone et pourquoi kisi nyoso au bébé so bongisa un jour ko mara liboma. Voilà ce que ça le kuta. Qui c'est exacté qui sont au bongisa et ce que bébé si principe té au bela liboma za la raté. Na mutu o a signé qui contrat par exemple il y a 10 ans et que 10 ans est coquille. Contrat civil. Si on n'a pas ça qu'on renouvelle le contrat aux alakandés aux alaki. Mais si on n'a pas ça qu'on renouvelle le contrat au tikali par terre. Tu vois. Ceux qui déjà ont mis exemple n'ambongo bandoro aux alaki ambiancé au saliba divers à ma casité au coton à peut-être bloc à mukemke au bandoro sungara au pays natan oyo au tikali namo. Mais ceux qui aux alaki ambiancé bon on a sopé 10 ans on soit en contrat. Reine non se pétir aussi là on s'est retrouvé de l'autre côté. Mais mine qu'on renouvelle ça pas si tout le monde a raison de signer un contrat 10 ans 10 ans si le mois moto changement pourquoi? Parce que parce que quand on signe contrat 10 ans il est belé trop. Si on a posé un contrat malunga il y a bien ils allaient 3 ans tinasé. On a un contrat on a posé la claire de ils a 3 ans tinasé. Si on signe contrat il y a 10 ans ils a déjà on y a kisi yambongo donc kisi yambongo ba koye bisao ils a ba et tant au bandit enseignement ba kotali sao dans la réalité mususu ya mike exemple ba koye bisao na oboma moto au banda kuma batu au soit aux ans 80 ans na tama tout ça aux ans 80 ans mais na 80 ans on a au vivre pendant 60 ans puis tu bénéficier dans 20 ans ceux qui ont kolomzoto et que ça d'accord mais vous marché ba forcer à motuté ba proposer à nanu ceux qui ont d'accord de tout marché mais ceux qui ont d'accord c'est que tout tiki et ça la rendre bon. Oui, avant d'appeler ça concernant Katia Voka Maloma, maître Mikano Kobeta sur la porte-monnaie magique. Au bateau, on a lobby là qui aussi ma porte magique, lobby sous dans le pesa à Kamabe. Est-ce que Montonio se singeli a son porte-monnaie magique? Est-ce que Montonio se singeli a Simbaki Sinavine? Pour me sauver que, eh, mission la famille sont aussi Simbakiste, sont Simbiki César au Bela Liboma. Moussoube Bokena Baninga au Simbaki, c'est mon langage mission, yo bimayo ante. Ah bon, parce que ils ont battu mususu, ba pesa bango, ils ont ba ancêtre na bango batika déjà lu lobaki au koyu koko tanda ko yangangate, donc koyu ko dérouté. Si ko ceux qui ont et qui ont na posa été toujours aux oelo koana, tout ça la rasco appel ya ba ancêtre na bino wana. To benga ancêtre oyo atika lu loba parce que mukili o esalaman na loba, lu loba ndeza la pouvoir. Ceux to bengi ancêtre wana et qui aye, to proposer qui était na descendance non so qui ngandi azana posa eki asala boye ceux qui asa d'accord akolba ke ça va na yoki asoma makaso bachamba bosala boye po to fongolela nzela wana to marché mais ceux qui baboyi c'est que tout en eloko akosala te na yebite so na bongi la question na mais apparemment depuis Otobandeko mon appel to yoka mingi depuis to là o te ko kufa ko tu joie et pas kufa to boni pas mettre respecter ba mi belé ni na ndeko kanga vraiment Congo central au Bandolo ngapela Kinshasa ba ke ko consulter. Ah bon franchement parlant tant coupe de joie ça na to régner déjà de pas dans la monnaie loko gravité. Loko gravité comment pour être cartonné qui na Congo central. A cartonné qui na Congo central mingi na Luozi. Mais na ville la matière du coupe de joie pour mater. Tu vois, donc tant où il y a tout ça la missa la voix bateau maladie, on a peine à bateau maladie. De na mutu na tika la rocha été. Mais avant d'être pour ça la missa le reconnaître. Mais oui, mais au bengina courte joie casse. Les amis musala bandoro sala et à chaque combo il y a sec tu vois na clair. Alors bien ça courte joie. De ce qui yo c'est pénible OK. Tant yo boko yo qui na matu ni ça courte joie.
et c'est mon mot que j'ai à me pousser à forcer mon tout à me lever les mots déjà ce que tant que je pousse à l'IPB et que aux yeux c'est mon pousse au monde et pour te avertir que bien enfant maître na yeba lelo to ko mo na ba mort subite trop bande ko na biso bazo kufa ebele même ba o bazana mbongo ba o bazana ngote mingi ezilo ba mana batu ya mbongo soki ya kufi o ayeba kina eliwa ils ont mamba solo koyeba liwa eza MP pas musicien na biso pe ba yemba ngo madilu ayemba madilu akufi Pepe Kala yemba eliki mikote Pepe Kala akufi parce que te ki yonde etinda biso tout ça ba analyse wana ba yeba ba liwa na bango avo yemba mabele parce que ayebi ki ete ngonga o asinaki contrat na délai ya reine na ye et comme déjà prêt ya soka ah bon amoni message ya soka ko pesa te il faut ayembela soit une autre auto mabele que Nathan nyonso araignée à se retrouver dans le côté parce que si ka to kendara mutaye barate wana vraiment o to kufi mbalamo ke ni fait l'auto ke boy mutaye barate donc mukolo ya kiyama ndi to yeba ngonde mukolo ya kiyama tango njambe a na facilité et ka kosanisa biso nyonso ensemble ndi to yeba place mutu moko moko akenda parce que pourquoi qu'on dit ma simba kisi ko yeba na jour na date na heure ba yeba ka jour na date ko simba kisi te yebi jour na date ko kufa non ba ko yebi sur exemple aux ans 60 ans pardon aux ans 80 ans mais revivre pendant 60 ans une fois au commis na 60 exemple 60 ans les autres déjà ba yebi à partir à moi qui ngandi au ko ba no mona déjà boy place wala ndé mais tant aux autres ba ko lobelo jour ko kufa te parce que muntu o a na facilité à ko mona avenir ezaka nzambe mokili ya mokili nyonso biso to na facilité ya ko voyancer et le rôle est dans une heure 24 heures on a facilité à voyancer tu vois de personne on a posé que na voyancer et le rôle na une semaine ou 2 semaines faut na soit temps ya kokota riaz soit kokota bakare na sujet ka moko wana ndé temps on a ko senga pour nous amba facilité que na ebelo ko na moko ça différence les entre une va maître spirituel na ba maître spirituel tout c'est ba musulman pour ça il a ramené ça monter tout aussi ba babilo ko monter premièrement maître spirituel musulman aza maître spirituel to benga ba mwalimu voilà parce que eza autangi connaissance au moni logo la mi l'esprit boye kotanga ndenga tangi na tangi pe islam moi mukie na il peut connaissance islam parce que na tamboli ko mi l'esprit a qui ko affronter ba bene pour envoyer ba connaissance na tambona ba secte belé de na linga ina ba ça implique pour lobby ba trop ba connaissance à ma beto malamu luka ozo ya moko ebi mukolo ko sunga ote tu vois ah bon na yé ceux qui n'a échappé mon mukie na question non mais qui chasse on peut na moni à lire toujours kende ozo singa so ki na soka lokwa ba bene ngo quand même tout le monde a bien battu ba ote ki na so ki so lia ko ils alara déjà ils alara déjà pour na bien mo bene na winjete o ki ndo mo na même na point non ba ba facilité ba te ka kisi na balabala bo ils alara te même na mbetenge na biso a o ba te ka kisi zo le ka bo mo na mo ils alara te ils ont bassin na ebiki marché au na côté ba te ka biloko ya boko soit ba basala ka kisi na par exemple na suite tijalmet o ils na ligne rouge ils na ligne rouge ya opéra na tena monoko une fois na zo leka ceux qui mutu wana ça homme spirituel a ebi eloko na tanga moninga jebi ke mutu o a côté se ka zo luka makambo donc ko benga eloko zo luka ezali ezana ba signe on faut tia po ba benga mais ceux qui au continue ka poso boy na makolo boy mutu ko tiko benga ote o ko tiko la pe ko mona mote maître spirituel maître mille esprit anti Congo central avant d'aller la Mwanda aye vraiment matadi nebi ke kodi ya izami na maboko ba Congo mais ça ba déclaration suspect to ya ba maître lokolo yo ba bi kodi ya pe ba somba rango donc ke koza ya famille note au sommi on peut pas mutu c'est pas maître spirituel yemo ko passer le kodi ya en tout cas lo ka bongo etona kinga na vu occasion de poser question na o yingo la fama ba o ba lobi lo ko na ba ça va aventurer ce sont des charlatans quand il y a des pouvoirs ancestral nous sommes et dans la génération en génération kokolo on a mis dans la catégorie de coco roti que la papa tourne banoko bati que libana au basoya pour ça pouvoir ancestral kodi ya kinju nkawa ya lulendo et ça pouvoir ancestral et kodi ya bimisa mbongo te pour battre belé ba penser à kodi bimisa mbongo kodi ya bimisa mbongo te kodi ezawana ceux qui ont eu pouvoir wana ba bié qui ba pêche pouvoir wana exemple aux
osalaka bilanga soko loni divers ya nguba ole eboti exemple 100 mais eboti 1000 to eboti 2000 une fois kozwa nguba nyonso na yo koteka ngo nasi kozwa mwa mbongo ya malunga po osunga libota soko tekaka na marché omona ke ozozwa ba client belé donc tire clientèle quoi pour ozwa mbongo ebelo za na facilité kosunga soki osalaka omona ba promotion na yo et soki normata ko di travaillera bongo qui tu peux travailler bongo mais soko za na poste ki ebanda ko bimisa mbongo même fa na ndako kitaka musala te ko di bando bimisa mbongo wana toke na côté sombre ya magie côté noir parce que bato belé basala basala confusion pour na landa pe ba émission belé mutususu alobi ki ote magie blanche na magie noire les a biso ba hindu et magie blanche les a mindele et en plus magie noire et l'équipe bien que magie blanche alors que magie noire et à côté sombre ya magie et ça na biso ba hindu to c'est la science mindele o ba bengi noir et à côté sombre o ba bengi blanche et à côté lumière magie donc magie o ça na sacrifice té et ça na biso ba hindu et ça na mindele et ça magie blanche o ça na sacrifice et ça na biso ba hindu to ba mindele et ça magie noire alors ce que on a pour ça ko di ba ndobimisa mbongo to ko na magie noire na magie noire wana na ko sala à peine na ko yebso déjà bien avant que et loko oyo ne to sala ngo bando ko senga sacrifice humain na pesio yango après 1 mois 2 mois utiliser na mbongo wana après 1 mois 2 mois ba ki banda ko senga yo sacrifice humain mais ce ko moni ki oza prêter ya kozwa ya kopesa sacrifice humain wana sikoyo na kolobela yo ke faut convertir kodi wana faut ça to convertir en côté blanche to benga esprit oyo aza supérieur na côté blanche to pese bâton de commandement à commander esprit o bando ya kotika kambongo ya côté sombre alors ce to tie liboso wana yetanga bali ko commander esprit wana yem to ndio kotikela ko mbongo na kodi ya po bando kosala ba besoin yo za na kosa alors esprit wana moi azo su courage ko sengo sacrifice humain et kozalate esprit supérieur au to tie yende mutu akosenga osiko offrande ko ya e ba offrande ngo za sans le roi nini ba chamon ba ngombe taba to meme ba te belé ba pensaka soko sombi bibwele wana na rituel et qui ôté qui monte mais non mais ça la na magie noire tu vois ce que monde déjà qui ôté muta gorja qui soit pe mec n'est pas na muta kufi na nda pour na bango et ça magie blanche et ça magie noire tout ba rituel tout ça là na ba tebele et aussi par exemple 4 taba pembe 3 taba ya moins de salicite tout ça depuis la cérémonie mais kuna ata kata mutu mo na famille na profiter mais tout ba résultat dans pour ça à la longue mutu dia soit kufaka même ngalo de to fani à la longue to kufa ko mettre na yela tout d'abord ko dia ba ko ko bandimaka ngoka ba ko ko na biso bandimaka ko dia pour ba serona ba yeba na bango nzambe te lelo biso nyonso to kuma ba chrétien to landaka chemin moko lelo ekoma même na famille ko de komi ko telinga na ba yebi muto opesa te o un ozwa te o on ozwa te po bazwaka chance ya mutu moko bapesi bato nyonso bapesi mutu moko ile bata kosala bino voyage mpe obligé face à la famille mobimba bana na ye kaka te mpo malheur elanda bana na ye baproblème ekolanda ye est ce que na lolenge bato boya yango komoni te ke ere moko phénomène na kodi yango mpenza ezalaka bien te en vérité pays sans coutume et ça pays moko ezala ya kobeba même si le pasteur va éviter ce coutume, mais c'est ici là. Mais bozangi boyebi, ya on a pays sans coutume, mais ça pays à kobeba même mindele bango moko bazala ba coutume na bango. Mais biso awa toye bazu coutume ba komi ko bungisa ba coutume. Eloko ni komo bungisa ba coutume. Na koma na place yo meminga e ba pasteur nan. Na kati ba pasteur nan tout en général. Ba pasteur wana ndenge moko ya réalité ba pasteur la vérité baza sous terre 600% na rocha peut être 2 ou 5% ya vérité parce que mingi l'église c'est comment kotonda ou bien bandimba comment ko landa place miracle ça les places qui ont tombé baza belé non nga naza guérisseur ndé naza boye za lokwa docteur azo traiter mutu ya maladie alors les na plateau ba beta de solo na ya na sensité de nazan ndenge moko na bano ya miki te soit ba kuma yo leka ot na simba kingandi mais ce qui en réalité des choses à ça la comme ça ba kuma nene pe bosa yalo na Kinshasa bazali tino ba bazali ngala na confiance à pasteur te ba musunde baza ba uti ba voyant o ba no tala ma boko na nzela mais tellement ba comprendre que monde pastoral
il y a un monde mutu et ils se retrouver kuna bango nyos bakimi na monde pastoral. Comment c'est fait qui ne semble la mais pas molé comment il y a prix mutu $100 sur ya reçoit bénédiction il y a $100 mutu $50 ya reçoit bénédiction $50. Est-ce que c'est normal? Toujours on a qui bon moto na biso. L'intelligence n'est pas la sagesse. Et l'on va photo lingoye bango. Mutu mususu abota. Na kosenga mbongo ya outillage mais naza hypocrite na komema mbala mona réalité na sengi mbongo ya outillage ta on assiste na biso main d'œuvre to so linga na yo ta on a bandi musala qui te mettre si moment ndambo tant to aussi ça trouver bandenga kosala. Oui, na bombi na garder pe relation na yo. Lobi na bolamu o peut na kosala yo peut-être ceux qui marquent makasi na ko doit faire surprise et pas na yo. Et marcher na kati yote maître est-ce que les leçons par exemple mutayo zo kisi et pas na kisi ya mbongo ya basi ya za célèbre il faut c'est un sacrifice humain non na me ngolwa na kisi ya basi ça ba to benga ngo ba kisi mo za ko pépinière abo ya mbongo mutule msanginga ko ma poste mon ministre ou député l'extra papa maman lisi faire pesa ka muto linga mingi maman lisi faire en personne na motili oyo il faut yebakeza mbongo et bien mo. Ah bon? Mbongo nde tofandi boy so mutu moko akoti akabeli biso $10,000 et que na lobi ke na kangiango je crois que nde tofandi boy to bebana alors que outili bende et outili bende et komi papier na to ko taper na toilette na sali beso pe na pango seli yango mais tala ndenge to bombaka ngo mbongo efutela raté mais ça ngaka côté mutu nyonso to na mutili o aluka kaka mbongo. Landa adage ba mindele balobi ba yebi ke nzamba keli mukili balobi l'eau c'est la vie mais na sagesse na bango ba yo bakilao sans l'argent on ne peut pas vivre donc et l'eau qu'on a croyance on a tellement si ton dit mélange l'eau qu'on a éthique à la bobo de force du mal Satan en réalité bon ils en bon alors au reçoit bon côté et que on sali ba sacrifice pour au bon non soit to na côté blanche zomba ba nombre ya bibwele oyo ba entité ba kosenga yo ceux ba sengyo 3 ceux ba sengyo 9 ceux ba sengyo 7 ceux pe 12 yo somba yango bongo zo mais so ko moni ke conteneur ko simbate ndima sacrifice humain pour ba force ka yango te. Maître, tout ça fait moquer dans son émission à mission. Maître mis l'esprit au petit Congo central. Là-bas, dit pour le Congo central, c'est comme si tout le monde a besoin de ce qui m'est exacté dans ma gouverneur, tout le monde gouverneur à tout, à Kenda, à Kima, Justin, à Rosal intérim, malgré qui n'a pas belé. Mais les lois, mon copain, mon papa, la spiritualité, mon colo du diabo. Papa la biso ne monde entier il y a kuna uti ko sala campagne mo munene de spiritualité alubi asimba Congo central et aux amis malamu mingi muto azala makamba spiritualité muto ayebi ndeko bibenga voya asimba province mais aux amala munene premièrement pour nanga ezama bete parce que azalo makasi kota spiritualité mais et là on a koloba esprit à dictature il faut élongwa esprit à dictature et le roi mais pour postuler pour azalawana na kota spiritualité na savoir vivre na ils ont ma bête mais dictature il faut alongola yango so ka longoli dictature na moni lo grave so le minga kota ba gouverneur so ki wa uti wana atuna wana mususu makamba politique vraiment na linga okota ngokatite akota katite ndedi bile bo pesa ba politicien ba makambo pesa ba kiso bo aussi ba domaine wana te tu peux savoir ma camoufle mon approché tu vois pour ton nakuta na batu mususu a moninga na mwana nae ton petit frère nae a gelenga na misu ya batu vraiment batondi au moment là yo poko loba mais aujourd'hui toujours maîtrise na buto zongi na ndako na buto ko tokyo ya olukao kena tayaka na posa mwana na ngabo tambola kana ete bien petit na ngabo zala kana ete pona tayana posa approcher na sa musala pa na yo mais soki na zayi mutema ya moto bele to ko beba na petanga bandi ko sala ko gelenga wana mais tellement maîtrise wana mais au moni mana butu yemoko ya ko lukayo de côté aussi ba conseil ba homme politique musala na ils ça mabete mettre mille esprit pour monter aussi bakisi il faut arrêter na pasi il faut arrêter ba problème to mutu pas tonda les peto boite moto atonda na ba mbongo atona ba ni azalaraté yemoka nzambe mutu pas ko za pas zana au moins mutu akoki mais akoluka kaka na ndako nganga nini pour la protection pour la makabele ah bon na même exemple na secte pour tous alara na robanda oye pendant na bandio na salle na travail soko linga to marcher toujours na yo ça va soko linga to marcher na hôtel na bedo na secte on na ça vous comprenez voilà secte flamme cosmique
Flamme cosmique. On est à nouveau et non, oui, maman, flamme cosmique et où met déjà. Flamme cosmique et où met déjà. Flamme cosmique, ah bon, Moutou a initié, donc Moutou a yenango awa, ils sont nigériens. Donc nigérien est ma flamme cosmique. Presque ceux qui ont CP mais la plupart de la flamme cosmique ou soit tu invitation à la flamme cosmique, il faut agir n'a pas de départ. Par exemple, compte bancaire, nous avons 10 000 $, ou soit 15 000 $. Tant que tu bengi yo, pour nous que nous matons, c'est normal. Voilà, tu bengi qui c'est bon. Parce que porte-monnaie magie, et pas la bengi, on a accessoire. Maintenant, qui c'est bon. Il faut oser agir à moi quelque chose. Même Lyon Club, secteur où il y a ma casse, avant benda yo, il faut oser quelque chose. Mais ceux qui ont à côté, porte-monnaie, où il y a ceux qui ont prêté. Et que si on a un sacrifice, il y a un outillage dans la salle. Mais si on a un sacrifice, il y a aussi un bâtiment pour ça sacrifice à Biboélé. On a un porte-monnaie, on a se préparer. Pour tout le monde, tu vas dire travail à entité, on a 3 tabac. Mais il y a un tabac. Namni chone ko mayo teto kenina no boti kilanga un mois important tant to sali appel ya esprit alongwe na monde na bango aye na monde ko aza awa tipo aya ofanda photo luka to zungisi na monde wana siko tant yo lingi obomba exemple un mois awa un mois nana ko leisai nana ko ba sentiment ne yango moni bande ko bele ba beli mabo mabo ma sacrifice meza faut que ça muto aza cher pour na obe na ko tana tana bongo to lekisi kama ah bon balobaka vrai soldat avant au bandako quand avant ba confirmer aux vrais soldats faut qu'on entende de qu'on a yo to camarade na yo moko vrai soldat azabo ouais to pesa maloba pa kati voilà to zong sa maloba na bande sa maloba na ya suka to lobelana ndeko na bino maître spirituel wa sali penda soni pour les canaux réseaux sociaux ko sambu sa ba artiste la biso ba oya impère au penda ba ko sala chanson na bango cartonné na nini to salité pour le babongo pourquoi pour gouvernement congolais et qui bangoka autorité ba limbisa ko tona no pona katio maloba mais ko tangela ngana ta maître spiritualité aza maître spirituel aza charlatan aza mutu akenda kosomba mwa des numéro 3 numéro aleki na plateau abenge maître aza maître spiritualité ba numéro basomba mais basomba on peut ba biso ba oyebi combien de bana onga na bimisi ava biso ba otomo na plateau combien de bana o ba leki na plateau ba sel ba numéro nga soki bana ba força ki ngate na nga ko lekate pona zoka déjà raisonner sur no yamba ba homme politique ni nango ya grave sur no yelo mais si on a les cas il faut qu'on passe à la message père les haïtiens bah te mêler baza pour la pour ça il faut moi les sungi il y a un moment qui comme c'est pesé un peu courage pour na qui t'abonner au passer l'émission mais na moni motuna nga vraiment ya suka ndesu yango lelo to koma po to luka pe bino ba mettre spirituel to koma otala pe position mettre est-ce que yimo kwa lela nanda ko ba yemba déjà ba binganga yimo ko azola nanda kwa bien teme on peut se tourner immeuble n'invite mettre ko to na soki si ko bongisa to peut changer bon faut flatter quand même mais franchement parlant époque wana et c'est pas ça le roi nga vraiment na lingaka nanu mutu soki approché pembeni nanga likambo oyo ayeli il faut amona na exemple epa nanga moko mille esprit azangi biloko ya kotambolela te azangi peut-être moi 2-3 bikoki te ya kotia moto tu vois donc côté wana vraiment mille esprit aza bien organisé maître mille esprit comme na so na suka vraiment na bato nyonso bakolanda yo na bachaine na biso ndeka na koloba oza wana okobikisa bambasu okolongola botutu okopesa baporte-monnaie magique kodia makambo ebele na bato nyonso bakolanda yo mbela na opende kozala nini bayimboka nyonso bakolanda ah bon premièrement spécialité ya mille esprit aza wana aza tradi praticien te de nena abona tradi praticien te oyetanga bambasu bapese bamaladi oyo banzete mille esprit asala yango te nazalaka clair mbamo nalinga mago parce que tomona baganga mosu ya minene mpe babikisaka bambasu mais soko batradi praticien esimbi te tokenda molimo non oyo nga na olobelo oyo nga naza ocomprendre nakofocalize na misala mibale misato te mpo yango omoni bamosusu avane nakobani azani bon mais tellement akoma kofocaliser na misala nyonso wana komobimisi mpe aventurier ocomprendre donc luka ofocaliser na eloko moko
et l'autre on a des yango mutuo ils a la spécialité na yo ils a le rôle à mille esprit de nga otangami tradi praticien na sala kate mais ceux qui boit que l'exemple mbaso qui la banjete aussi mbati soko yepa na nga la otangami spiritualité ne na dans la facilité ya kotanga ba doyer ya kosala appel à ba entité pour ozwa libiki mais pour na simba nzete et comme on nga na ngunzami na banda et pas mille esprit nga na za muto bongo te maître mille esprit net ka oyeka ba boya baninga te na yo boya te nge mille esprit ça. Maître mille esprit numéro on a battu sur Hollanda partout dans le monde entier. Ah bon, ni ma mille esprit à plus 243 85 57 66 100. Plus 243 85 57 66 100. Moutro avant pour ça pour contacter maître mille esprit, il faut contacter nga opposé quand on a expliqué avantages, na désavantages à les camions et ce que c'est plutôt marché, ton marché. Ce que c'est plutôt c'est que tu kati. Spécialité il y a mille esprit et aller porte-monnaie magique du bonheur et porte magique multiplication, attirance d'amour, affection d'amour, blocage, protection, succès, tir clientèle, pouvoir, ce que vous avez quitte exemple, ça nous avons ta promotion, soit quitte noya musala, soit bouger en côté, donc la spécialité, il y a la spécialité à mettre les esprits à moi. Donc, et bah oyo bah tu n'es pas mutuna pour la porte-monnaie mais oyo il me sera $5,000 mbala moko ezalaka te. Donc ceux qui beaucoup tana qui na batouana ils va mentir. Porte-monnaie magique il me sera 5,000 d'écouter mais pour il me sera 5,000 na journée. Porte-monnaie magique ndenga zabongo azana ba R oyo ezala oyo pardon oyo ezala fonctionner à 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h na 0h. R porte-monnaie magique et ça la moi alors que porte-monnaie du bonheur est tambolarana porte-monnaie et pardon est tambolarana valise magique. Je crois que la deuxième émission de Naroya pour expliquer. Maintenant dimingi bon ex de partout à travers Tindika na Congo lisanga on les acquis mettre mille esprit ngam no so nzamba zo mteto kutani na mikolo zali koya